Lisaponge batoto ya Congo boyoka lisapo bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre. La vôtre, la championne, autre m'a dit Dikina Onekanda Onotetela Kemafumbe. Batoto ya Congo balobi la championne au anglais ou bien de tango au sala la présentation ya kombo na yo to yebaka penza te to comprendre vraiment te so lingo lo banini. Donc c'est juste mon nom Dikina Onekanda nde siko na sala ngo liaison na lambe on a tie pilipili mungu ya onde pesa ndenge wana. Vraiment mbote mingi na yo yozolanda ngai mbote mingi na batoto ya Congo partout dans le monde là où vous me suivez mbote mingi na bato nyonso bazwaki temps ya s'abonner na Dikina TV. Vraiment merci pour na encouragement na bino, ça me va droit au cœur. Ezalaka nde ndenge wana ki mutu soki azosala mosala moi encouragement s'il s'agit de faire des remarques, pourquoi pas. Donc eza nyonso ezali bienvenue. Vraiment nzamba pambola bino ba oyo bo s'abonner ces 3-4 derniers jours. Nzambe vraiment zalokumu soki nzamba liboso pona yo o visionner vidéo moko na Dikina TV okoki ko appuyer na vidéo appuyer premièrement na Dikina TV et comme mayo esika ba komi vidéo ou appuyer wana omona ba vidéo yo peut-être ceux qui n'ont vu tant ya ko visionner te okoki ko visionner pour à la ligne à la page. Merci vraiment à ba oyangai, merci à ma grande famille, à côté à maman, à côté à papa, merci à amis, connaissances, sœurs, frères dans le Seigneur. Je vous aime vraiment, vraiment, vraiment. Et puis merci Nabino ba o nyonso vous allez ko benga pona ko pesa masolo Nabino. J'allais juste souligner une chose qui est la championne à Salaka. Vraiment nazana tamoko limité. Soko bengi na répondre yote ko beta libakote. Oko tika voice. Tous on a rendez-vous à l'engagement et bako remplacer yo butala kaka madeso bana donc mboka oto yaka koluka. Donc c'est un peu ça, c'est juste ça j'allais souligner ko beta libakote so ko bengi la championne au moins la championne azo répondre te et ko la que la championne aza na occupation moko bobenta za na musala moyen répondre ezate moko yiko zo rendez-vous au Tiki Voice ngana ko yeba ko rappeler yo zamba pambola yo zo landa ngai liso na biso lelo ezali ndeko moko alinga partager expérience naie a partager expérience naie na makambo yo à vivre la bikeno la championne a beta li solo oka parce que ndoza koloba mama soki na ne komeliote okoye bato kondimate yango li solo na ngai yango yo ndiko mobali abandi apandi li solo naie apesi expérience naie apesi esengo apesi mawa eba na ko vivre lo bingai kombo na ngai Thomas kombo na ngai Thomas nazali de tribu Congo. To find na bamboka oyo ezali frontière na Angola bamboka na bango bon eza vraiment musika te na Angola na frontière ya Angola. Donc esalaki tango ndeko na biso Thomas akomaki déjà na maturité atali pe sika fandi moi neti ke vie pe neti ezo répondre vraiment te tango wana Angola Angola oya kala bato bayebi alobi Angola bande kopesa ba jeune so bazaleka na komba Angola na mnokonda milobi abino pourquoi pas essayer nde akendaka na mboka na Angola kuna pe nzamba sungaka ye apambolaka ye na ndenge na ye nzambe na makambo na ye nde apambolaka ye na ndenge na ye asalaka pe nde kaka ezalaka s'intégraki et tout le quoi moi qui Congo pe zalaki na munoko donc aidaki facilement et bana ko s'intégrer ti ndeko yo Thomas o abengi apesi mi pesi kombo Thomas lobi kombo na ngai vraiment Thomas mais nazana tina te ya ko pesa no ya famille na ngai mais beta li solo ezali ngai nde mutu na vivre yango ba o ba kolanda yo ba yebi ba oyeba que non il s'agit de moi mais yo beta li solo pour apporter bandeko mibali conseil ba fongola miso pourquoi parce que des fois tozana moi ba kidi ba mo ebele moi ba makambo ebele tozo sala lem soko boko la bana ba o baza ya biso tozo kanisa ki bana na yo menzoka baza bana yo te yango fongola batoto ya Congo o beta li solo oyo na bio ke papa toke papa na biso Thomas lobi mama o monde bato balobaka la championne ke kolia na mwasi kolia na ndoki mais nga na lobi ke kolia na mwasi eza kolia na ndoki te mais eza kolia na satana. Pourquoi satana? Parce que satana bonga marate abutika la kaka ndenge wana mais ndoki akozwa race abongami akozwa grâce pardon ya kobonga makoyamba nzambe loka moko obikisina lobi papa eta solo
abingai kandi na lobi bongo natika ki mboka nanga village nanga na kende koluka na mboka mupaya o ezali mboka Angola. Tango na komaki kuna atanke mobali nyonso tu na betaki ba cop na betaki ba porte et tout ndezala kaka nzama yeba na kosala grâce na zwaki musala na compagnie ya pétrole na compagnie pétrolier nde kona biso Thomas akomai kosala kuna tanga akomai kosala quand même il ekaki ya lobi neti ba une année demi amoni quand même que no vie et comme penda ko répondre akomi quand même moins stable et ko senga ke azala na mwasi mais par rapport ya ezaleli nae abeti s'établir champion nga na Congo et puis naza ko s'attendre na comportement mwasi ezala lolenge moko boye ba fille na bimaki na bango pe na ndaki ko kotoyer bango donc comportement na bango e bande ko sepetisanga te ke na mona ke no oyo moko na banga ko kozala mama ya bana na ngai nde na salaki retour na mboka na biso fille moko to ande ko bima na ye na kende ko rendre ba parents visite na kepe na solo na famille na bango kete ngai naza na besoin ko bala mwana na bino bazalaki pe d'accord ye moko pe mwasi azalaki d'accord nde na kindaki na sali ba makambo nyonso ndenge ezalaka kaka na peso esalaki kopesa nde tobongamaki tosali nini tokotaki na mwasi toye Angola Angola nzamba zosunga malembe ngai na continue kosala musala na ngai mwasi na ngai pa zoteka mwa biloko mike ka liboso lopango ndenge ezalaka baye kobota mwana ya liboso apa wana pona zonga sima mukie alobi ke papa na ye ayaki kobala mwasi mosusu par mama na bango mwasi wana o papa na ya balaki ayaki na bana mibale mwasi na mobali papa ya ndeko na biso Thomas abalaka mwasi moko mwasi wana na libala ayaka na bana mibale donc ndeko na biso Thomas azana deux frères donc azana frère na sœur par alliance voilà par alliance ya mariage ya papa na bango lokola mwasi na ayaki na libala na mwasi ayaki na mwana ya mobali na mwana ya mwasi ndeko na biso Thomas akomaki pe na bandeko par alliance à part bandeko oyo babotami papa moko na mama moko donc azoki susu bonus ya bandeko mibale par alliance oyo mwasi ya papa na bango ayaki na bango na libala donc la championne en beta c'était poto bunga te poli solo poto comprendre talaka donc c'est un peu ça ba komi na Angola mwasi pazo bunda koyekola bobika ndenge za la mboka sika kotala nanu ndenge ni na koyiko sala nde koteka na liboso ya lopango iska bande kofanda ndeko na biso Thomas continue ki kana musala na esika sala na compagnie ya pétrole donc la compagnie ya pétrole ezalaka des fois bakota na mai bakokota 2 semaines ou bien bakokota 25 jours na mai abi mama bato bafandi na Angola bayebi ndenge esalaka donc na mai wana bokei bozosana musala po kuna nde babendaka pétrole kuna nde barafinaka ngo kuna nde basalaka ba makambo ebele allez pendant ce temps là sur bozana mai cela veut dire ezate ke okei ozongi donc oza neti 25 jours ou 2 semaines ozali en dehors ya ndako na yo en dehors ya date na yo se bosali 25 jours ou 2 semaines de bokozonga lisusu bopemi pendant 2 semaines ou 25 jours ale bozongi lisusu ezalai ka bava et vient ezalai ka bava et vient ezalai ndengo wana mais pendant ce temps là tanga zozo rapé moi ba vacances wana ba repos wana voilà ande ko kita de temps en temps na mboka kotala papa na bango kotala bandeko mosusu batikalaki nde siko tanga yaki suko kita na mboka na bango tango mwasi ese aye ayaki kokutana lisusu na demande ya demi frère na ete mais ya frère na ye par alliance oyo mwasi ya papa na bango ayaki na libala ke non ndeko na ngai Thomas awa penza eloko eza te mema ngai kuna na mboka siko ozali mboka ya sika kuna na Angola nasala nini nakende komilukela vie ndenge kaka ezalaka ndeko na biso Thomas pe aboyaki tala mais pourquoi pas eza muza osala na makasi na ye nda memaki frère na ye par alliance bakotaki mboka Angola bakomi kofanda ye mwasi na ye mwana na bango babotaki wana na ndeko na ye par alliance donc na ndako ezalaki Thomas mwasi na ye bébé na bango na frère na ye par alliance donc ezali lokwa 4 personnes na ndako ya ye ndeko na biso Thomas nde sikoyo au fur et à mesure bazofanda mais ndeko oyo par alliance c'est vraiment azalaki na mwa difficulté pona ko s'intégrer donc musala penze mona ki tendenga bandaki ko supposer si je peux dire musale mona na été mais abandeka ko bunda ndeka ezala bamboka bapaya mwa bakop koto mwa bakop koto kote kateka ndezala kaka mais azala penza azoki penza vite o esenga kiki akoka peut-être komi futela ndaku et tout non pendant ce temps là ndeko fanda toujours et pai ya Thomas na mwasi na ye po bazaki na ndaku ya 2 chambres salon
Thomas mwasi na ye na mwana na bango na frère na ye par alliance bafandaka ndeko na biso Thomas mpe akendaka kaka mosala kokende kozonga ndenge ezalaka kaka nde sikoyo alobi na pendant ce temps là maman na nga la champion na ngai na remarkaka na ngai eloko te na remarkaka eloko te na mona kaka ke tofandaka bien mwasi na ngai mpe toye kozwa sango nga nazalaki na mosala kuna na mai esika kotaka na mai kuna ande kosala na malongo kuna na mai nakotaki ka nde nakotaka ba 2 semaines ba 25 jours nde mwasi na ngai ye kozwa sango. Bon, bazala pe na temps, kuna na mai bazala na temps na ba mpe ya kobenga de temps en temps. Mwasi ye kozwa sango ke non mama na ye akufaki. Esalaki pe ke moye mwasi asala nini? Abima akende na mboka na bango ezate, donc basala ye kande basala ka batindi mbongo, basali ba matanga kuna nde silaki. Nde mobala ye ko bima, bafanisi pe batu bapandi nde ezala kaka. Selo ba kutili na biso batu bapandi matanga epanzani, moya kolia, moya komela. Allez. Tozongi kaka na rythme na biso d'habitude ndenge ezalaka nde ndeko na biso Thomas alobaki tozo continuer ko vivre ngana mwasi nanga comme si rien n'était nde sikoyo ndeko Thomas il fallait susu azonga na mboka na bango ezalaki mwa ba réunion biso ba Congo tozala na mwa ba réunion de famille soki yani ça ne va pas mona il faut bo faire sa réunion et tout donc basalaki appel na mboka nde akendaki na mboka na bango donc na Kinshasa te na Congo voilà na Congo nde akendaki na mboka na bango par rapport ya makambo ya famille akendaki et tout na retour na ye petit moka ya mboka ya village alelaki abiki vie kotika ngai te ngana za cascadeur tozonga kaka na yo pona kende komiluke la vie talaka awa vie moyen te nende ko Thomas asalaki nini amemi susu petit wana ya mboka donc ezalaki na ete ke petit na ye petit frère na yo non wana ezalaka ba petit ya mboka ndezalaka vie ye akangami vie ke vie kotika ngai te poto kende ensemble nde vie Thomas ndeko na biso Thomas azongaki susu na petit na ye ya mboka ou ya quartier na koyokoloba bazongi yangola donc esali ke papa Thomas mwasi na ye frère na ye par alliance petit o ya mboka wana na bébé na bango basali batu 5 na ndako nde bafandaka mwasi na ye aye kobota deuxième mwana bafandaka mwasi na ye kobota troisième mwana pendant ce temps là ndeko na biso Thomas mosala ebandeki kokende ezokende nango ça va mais air moko ekomi koboite vraiment mosala ekomi koboite babandi kolongola bato bakotaki mwa sika parce que mosala production ya pétrole est diminuée qui par rapport ya nombre oyo ba travailleurs ya compagnie donc bande vraiment kopesa te nde bandi kolongola bato allez prochain tour sikoyo na bato nombre il fallait balongola ye Thomas se retrouvaki na kati tango balongoli bango binomo boyebi bana ba Congo donc économie te mais konjomi et se retrouvaki ke tango atikaki mosala zalai quand même na moi fond na ye nde atali gauche atali droite abi non lokola naza na mwa mbongo na sala nini na voyager aya poto akende koloka soki vie efandi stable na kobengisa mwasi na ye na bana misato problème te bayokani na mwasi bi problème te po awa ezopesa lipozi lisusu vraiment te vie ekomi kosala neti kokufa ndeko na biso Thomas azwi na ye visa na facilité parce que makambo na ye nyonso ezalaki donc ezalaki normal azwi visa ayaki na mboka moko boye na poto ntango aye na mboka moko boye na poto nde kaka ezalaka po ayeba na kozwa mokanda procédure ya mokanda boyebi kaka bato nyonso tu ke non il fallait ozwa mwasi bobota soki ozwi mwasi boboti nde na nzela mwasi wana nde okosala nini okoyeba kozwa mokanda ndeko Thomas alobi ke wi aboyaki pete ayaki suki kokutana na fille moko ya angolaise na mboka ya poto awa donc abi aza mwana oyo abotami awa na poto akoli pe awa bakutani na ye bandi kobima pe lokola mwasi na mobali baboti mwana ya liboso na mwana ya mibale abi ekart oyo atikaki mwasi na ye kuna na Angola na ekart oyo ayaki kobala te mais bon kozwa mwasi wana na kobota ne bana mibale sali no baneti ba 3 ans et demi nde mwasi wana na Angola abandaki kozela
mais alobi la championne na yebite so eza peut-être masumu nde na futu bente ni na yebite mais moi so yo na yiki kozwa na poto ayo aza bana oya bakoto yo vraiment mentalité na ye na ngai lisika na wuti e bande penda ko concorder te parce que ngana nda ko s'attendre na genre ya basi moko boye ba trop ba luzitu ba nini et tout mais ye vraiment azalaki na ngote voilà yango esenga ki ke air nyons tout natali na lobi ke non na moi so ya poto na oyo na tiki na faute je préfère encore na bengi sa mama bana na to continuer vie oyo na koyeba kaka nde to sala kaka nde zalaki ndenge wana bino mo boye mibali soki mobala akomi kolinga problème akomi ko compliquer nde kona biso ya yaki kozwa na poto a compliquer vie asala boye ta zonga sa boye ta sala boye te oyo nyonso mwasa zo sala ekomi kaka mabe. Pourquoi? Parce que ndeko na biso Thomas yebaki ke non ye azosala makambo ya mwasi na ye ya ngola na bana watikaki kuna bana misato azosala makambo ya mwasi wana siko lokola moya za na basi mibale ezate il faut banda ko lukula ko créer les filles ya poto ba problème ba bota déjà bana mibale po basala nini baswana lokola ndeko Thomas azoki déjà musala esa zoki mukanda ndako ezalaki ya fille wana po sala nini alongwa nde kaka ezalaka bandeko na ngai ya basi batoto ya Kongo soko moni mobali akomi na ba incompréhension moko unity talele malamu so ça molimo a touché jouer te c'est que il aura mon ko boyazo préparer yo donc c'est un peu ça abina comme ko luke la fille ben incompréhension ti vraiment ben incompréhension na sala ke to fanda lisuti to fanda lisusu te na bimaki na komaki na appartement na nga mosusu mais malgré ça bino boyi ba démarche poto ndenge umela kezala pe air moko keyo kotala bana ofandi pe olali pe ndenge ezala kaka mais na yaki koyebisa fi wana ya poto ke non ngai na décider na bengisa mama ya bana nga na bana ngai pourquoi parce que ngana yo tozo yo kanate fi wana bien bon pendant tout ce temps là ezalaki na nka boyi ba camarade na yo ba yebisaki ngaki ozalaki na mwasi boboya na tendo bande koloba donc ngai na ndeko yebisa yo ozoloba ki non na landa bango te baza ba jaloux yo na mwasi na bokabona mais lelo na ndimi ke makambo bande ko yebisa ngai ezalaki ya solo eza problème te na ko kanga yo te nga na kanisa ki notre fanda ti mais yo yaki no peut-être pona ozoka mukanda eza problème te zwa kaka loko yo linko kende fanda na mwasi na bana eza nango problème te kende na yo kaka nzambe apambola. Mais alobi la championne mwana wana oya mwaso na yaki ofanda na poto awa aza bano babotami awa mais azalaki ouverte soki ke moninga moko bente mutu moko ayebise ke non ke bana mobali na yo boye ande ko bombela ngi lo monte ande ko yebisa ngai nyonso ke bana mi wana tala yebisi ngai boye ozoloba ki aza ndeko na yo ozoloba ki aza moninga no mais alingi yo te fo sala très attention nde sikoyo ndeko na biso Thomas lobi kete bakaboy na fio bayi kobota bana na poto awa abandi kokotisa démarche ya mwasi na ye azwaka visa te azwi visa mizaki visa ya Europe te zaki visa ya Turquie esalaki ke mwasi aye na bana misatu na ye moko na Turquie nde sikoyo ya mobali otoza koloba papa na biso Thomas aza ko se préparer pour kende kotala mwasi mais aye koza cop moko ba mamo bakendaka Turquie bakenda kosomba bilo basalaka ba affaire na bango moko pa zalaki wana zalaki mama ya bana 4 bana na bazalaki après ba même âge na bana ndeko na biso na bana ya ndeko na biso donc ezalaki nde yango wana basololi na mwana mwasi wana mama na bi opesanga mbongo boye autant pona memela yo bana mais na komema bango ndamu na kokende na zwi mibale après siko tango na kokende kuna mukanda na kopesa mwasi na suka ya kokota na mwana moko po etungisa te ndeko na biso Thomas lobi d'accord bo s'abonner massivement na Dikina TV pour nous engager ba histoire ba réalité à vie aux pesa biso mayele abonnez-vous massivement partagez sur les embali boso cliquez na Dikina TV et comme mayo esika mo ba komi vidéo ou appuyer na vidéo pour nous mona ba vidéo nyon surtout ou peut-être na no visionner te ou ba na ko visionner partagez l'isole oyo massivement ndeko na biso Thomas asali nini apesi mwana mwasi wana mbongo. Deuxième partie, suivez au quitter écran na yote, suivez deuxième